pour cause à la moboti, pour boti, mais aux apparentés, parents et lobby makambebele. Les autres dans la maturité. Pour le mariage, c'est une affaire. Il y a bateau bongo et comme la. Voilà, merci de nous rejoindre. Merci surtout pour votre fidélité dans cette émission. Salut, salut, partout où vous êtes, je vous souhaite le bienvenu et je vous salue, je vous aime beaucoup. Moi, Betty Massengo, la journaliste internationale, je suis là pour vous servir comme d'habitude. Salutations déjà à l'ingénieur Davon Moubama, salutations aussi à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, champion Kayembe Noko Yabana depuis Dubaï. Salutations à vous, champion Kayembe. Et je pense aussi à ma petite sœur chérie, Staïdi Benecha. Donc, Moteme Ben Bakadila, donc de gros bisous à vous, je vous aime bien et salutations aussi à celui qu'on appelle les boss Wikele House, donc le bi Tony Wikele maison qui toko Wizarana avenue Semlik numéro 1. En tout cas na beng sarabino boya vraiment ébélé salle de fête et zawana ba appartement qui on est bon, on appelle ça l'émission. Donc, on a commune à Lemba, Papa Malou, Topé Bambote, et puis Pasteur Germain, na PCP Bambote, bah, responsable et salle de fête Tony Wikele. Voilà. Merci beaucoup déjà. Aujourd'hui, je reçois, ça fait vraiment un bail, hein, donc ça fait très longtemps et je suis vraiment très heureuse. Yarouyamba, l'homme des dieux, pasteur Placide Moulamba, automeka un peu kolobela, Moulaba, voilà. Comme on est que na frère, on attend dans les canal futur, hein? Voilà. Pasteur Placide Moulaba, Torolobela, un sujet vraiment très important. Différence au eza na bamabala ya kala na bamabala ya lelo bamabala na biso ya lelo ya ba réseaux sociaux oyo bandeko parce que ça mosali na nzambe hein et belé lelo tozomona ba divorce zo salema na kati ya bamabala ba problème et belé oyo bamabala lelo ezala mibali to basi basokoka ko gérer yango te motema wana ezo uta wapi par rapport à ba maman na biso akala na ba papa na biso akala basala ba 50 ans de mariage 60 ans 70 ans ou plus ba moni ba koko ya bakoko mais lelo mona kaka jeune marié moko boya utu ko bala un mois kaka ya pamba ba divorcer nga na mona libala moko esalama boke fête bo lié bo meli bobi waouh mais un mois kaka. Pourquoi? Tous en l'homme de Dieu, on met quand même un peu expliquer biso. Voilà. Bonjour pasteur Placide. Bonjour maman Betty. Papa, bonne santé. Qui miezali nzoto ningana kanga moi mokie mais nzamba sali grâce ça va siko très bien. Na s'appelle comment on le soso, comment on a papa na biso oncle Mbota, pe libota mobimba. Na zongi na yo suna loba merci pour banzinga. Voilà, merci beaucoup papa. Voilà, il se peut se faire ma casse en tout cas, les lots vraiment to banza qui to lobi papa kenda wapi mikole belé to yamba non émission pour coller canon émission vraiment sans vous flatter banana nzami bazalaka béni surtout na ba intervention na yo oyo na ba sujet to lobelaka esunga ka ba mabota vraiment ebelé nga zo ba témoignage na bandeko batala biso le quoi la joie Amado Pichuna na PC Mbote madame la joie Amado Pichuna monté mais papa est mis à en France tant qu'on peut ça ba sujet wana esunga ka ba couple belé lelo tozo le bela likambo etali différence ya mama bala ya kala na ba mabala ya lelo na ebité en tant que parent en tant que l'homme de Dieu différence est dans côté nini. Merci pour na motuna na yo mama Betty. Nzamba pambola nanu bandeko bazo sepia na msala to salaka. Nzamba pambola balandi nyonso ya ba différentes émissions na yo. Il est vrai, constat nos sali, c'est un constat où il est vrai qu'il y a une nette différence entre le mariage de l'époque na ba mariage de salama sikoyo.
na ba mariage eza kosala matango ya kala oto benga toloba na tango ya leo na tango ya bakulutu na tango ya bapapa bamama bakoko na biso bazalaki koprépare bafutur marié na makambo ebele bazo préparer futur marié na kozala partenaire ya partenaire na ye. Donc comment koki kozala conjointe ou conjointe ya mwasi to mobali mobali to mwasi songolo o bandima ko partager na le reste ya vie na bango na sena moyawa. Deuxièmement, les couples étaient préparés à être parents. Ba préparer bango ka kozala mwasi no mobali te waneza ki pa liposo ya mibale bazo préparer bango kozala parents po okozala moboti po boti mais aux parenté parents et lobby makambo belé peut-être na développement na fongola yami ça tout ba futur époux na kozala ba beau-fils kozala ba belle-fille kozala ba gendre to ba bokilo bazo préparer bango na eloko wana. Pourquoi? Pour bolingo, comme je l'ai toujours dit, ezalaka une affaire de deux personnes. Tandis que le mariage en soi, c'est une affaire de deux familles. Par le mariage, tozo sangisa mabota. Donc dorénavant, tu revivre na ba semeki, tu revivre na ba bokilo. À part moi, si nanga to mobali na yo boko vivre na ye, on t'apprend comment ko vivre na batowana. Bazola kisayo pendengo zala moboti. Basuki wanate. Baki encore plus loin. Bazola kisa comment ko vivre dans la société. Donc dans l'environnement esika boza bobi kalibala nabino ndengenini. Parce que tolinga te ba couple na biso ba mariage na biso et subisaka pe influence ya milieu o esika tozo vivre. Tandis que ba couple mingi ya lelo baza préparer plus na rapport sexuel. Yango on a plusieurs émissions, plusieurs colloques, plusieurs conférences en matière d'amour et ils ont martelé plus sur le sexe que sur la vie en couple. Parce que tant que tu as sur le sexe, tu as la place ni simba pour muninga yanduka, comment kokena muninga batu rebelle, comment kovana na mutu na mbetu, tout en négligeant ba aspect mosusu qui font partie ya ba colonne o le simba kalibala. Omoni mutu alingani kaka na mwasi na mobali na ye mais alingi ba bokilote. Alingi ba seme kite. Nzoka bolingo po ezala bien et bongi au vivre pe bien na bato nyonso bazalaka na influence sur partenaire na yo. J'aimerais marteler là-dessus. Po bolingo ezala réussite, vivre bien na bato nyonso ba na influence sur partenaire na yo. Et cause la ba parent na ye, et cause la bandeko na ye, et cause la chef na ye na musala, et cause la ami na ye moko boye. Mais là, je parle de l'influence positive alors. Pas de l'influence négative pour yango pe ezalaka. Ba jeune ya lelo, ba développer côté mbetu ba koliswane comme si bango pe lokoso. Et comme si bango trop exigeant, ba aspect oyo ba négligé comme ko rattraper bango. Ba lingi ba bokilote, ba lingi ba seme kite et bandio créer ba problème. Automatiquement bango moko ba se créer ba adversaire. Ba opposant ya amour na bango yango ezo poser problème. Deuxièmement, ba mariage à lelo ezo sala masan que motoye ba famille ni nazo kendo tia moto. So aux Genèse chapitre 24. Aux Genèse chapitre 28 na recommandant ngo na bandeko ba olanda biso okomona que baboti bazako orienté bana na bango na famille o balingi kokota comme ce fut le cas à l'époque. Bazopo n'a pas nécessairement moi sito mobali pour leurs enfants, mais bazota la plutôt la famille et si ka bazotinda mwana pour famille pe et kontaka. Exemple Mama Betty. Mwana oyo a botami par exemple na libumu, ya maman oyo a divorcé 3, 4, 5 fois.
to abotina mibali 3 4 5 6 et ozala moi pas si mwana wana ya mwasi o ya uti na famille wana to mwana ya mobali abimi na libu mwa mama wana azala na somo ya divorce et olobela elo côté parce que ça une expérience na bango moko qui après tant de divorce au maman sali nous continuons à vivre. Nous avons gagné ou nous gagnons nos vies ngana bande konanga donc ndenge moko pe ceux qui lelo na kabwani na lelo ko perdre été na vivre na boko la bananga na salo maman salaki po bananga bakelela te ozomona tango ndimi ko kende kotia mutunet na famille abozala conséquent yo mobali yeba ba problème nini okokutana na yango et prépare-toi moralement spirituellement aussi pour lobby au regretter vie na yote ceux qui ont sali choix ya mabe eza déjà ko kata mikola bomo ina yo na nzela oza ko écourter yo moko sans le savoir ou sans le vouloir les années de vie que le Seigneur t'a attribué sous le soleil. Nous avons un cas typique dans la Bible. Esaïe Samson. Nzamba tindi Samson comme un libérateur, mais ba choix ya conjointe, ba choix ba partenaire ya mabe o ya zosala et bomisa ya aveugle, akufa na humiliation, bakundi na honneur te, pona nini choix ya malonga te. Mabe mosusu outi na ba couple ya lelo, eza ba couple zozwa l'éducation diffuse. Éducation ya balabala. Na éducation ya balabala po toza na temps belete na lobelaka ke éducation tozu na ba réseaux sociaux. Lelo na ba réseaux sociaux toza na ba éducateur ebele, ba spécialiste en tout, baza ebele. Moi ça me dépasse et lekela kanga. Mon toza spécialiste en nyonso. Otali mwana mwasi azosala émission to mwana mobali azosala émission ozomona que aza limité ye moko na makambo azolukala kisabatu mais lokola yekoli yango mingi na bambetu ya hotel aokanisa ke na mbetu ya ndako ezalaka pe bongo non ya makami bale keseni mbetu ya hotel na mbetu ya ndako ezalaka na misala ndenge moko te parce que na mbetu hotel mutu akoloba te ke na fatigué boyeli likambo wana mais na mbetu ya ndako mutu akoloba no naza fatigué lelo topema toko récupérer yango ata na tongo soit la journée soit moko mosusu. Alors, batu bazozo éducation sexuelle, il y a ba ivoirien, bazu il y a ba camerounais, bazu il y a ba congolais, ba lokoti pratiquement tout. Hein, ba bolingo na bango comme un four tout et sangisi nyonso. Bazo tenir compte de ya ba culture. Culture peine à notre façon d'aimer ou d'exprimer l'amour et kontaka. Biso to lingela kandenge nini. Biso to sale la kabolingo ndenge nini. Yango omoni mwasi moko bondenga talaka na télévision amonaka na bafilme ba nigérien mobali ya mususu baoswana na mwasi mwasi apapoli mobali mbata ye jour amekaki yango akenda olamuka na hôpital. Oui, pourquoi alingi ya mekola o eza na bokoko na biso te tant na lobi bokoko botenir nga rigueur te bo comprendre na lobela plutôt culture na culture na biso eza ndenge wana te influence wana ya bolingo ya ba réseaux sociaux ndenge zolekela et la mousse curiosité na kat na biso to kansi bolingo mema mabongo bolingo mema ndenge wana te. Merci beaucoup pasteur Placide l'article vraiment tant lai o expliquer en très bien sujet à lelo pour bande ko bazo na biso ba comprendre nini tozo lobela na émission na koyo ka ndengo expliquer différence ya bolingo ya kala donc ou ba mabala ya kala ya bakoko na biso ba parents na biso na ya biso ya lelo na yo ki olobelo komoko eza très important siko na question nga rozala responsabilité zo uta wapi et pas ya ba parents to et pas na biso moko bilenge otozo bala lelo surtout ba bilenge na te biso en général ba ndeko na biso baso bazo bala surtout na ba réseaux sociaux to benge network oyo baso kende plus loin te na ba mabala na bango to na ba bolingo na bango eza ba parents bazo yoka ba koyebisa bana na bango makambo oza sur la vie comment ndengeni mwasa ko se comporter na ndako libala ezaka ka sexte ndengo lobi wana même ba bonne manière tout là
tout, ça compte. Bazolo bayango le sous-souté. Comme le cas bas sujet mon tabou et pas ya ba parents. Tout peut sa responsabilité pas ya banani. Baboti to na bilenge o bango moko balingi ko ilanda lokolo ya baboti na bangote. Merci Maman Betty. Déjà répondre à la question wana permettre ngana fungwa makamu qui la responsabilité est partagée. Par ya famille, ba parents eza, par ya ba jeune eza, mais aussi la part ya église ezali. Oui. L'église et la famille tosali na ba nyonso ezo tourner tout autour ya mariage, un sujet tabou. Tokotisi moi soni makasi. Nzoka makambo biso to banga koloba. O tozo yoka soni ya oloba, bana na biso, ba jeune toza ko encadrer, ba yebi yango déjà. Mais malheureusement ba yebi yango na ndenga mabe. Tango yo parents ozo la kisa mwana, okola kisa yo dans le but de l'aider. Malheur est comme elle a été. On a ici le côté positif, non le côté négatif, il y a le Kambolingi à ça là. On tient devant par responsabilité naïe. Je prends un exemple. Là, je vais pingler un point sur la sexualité. Ceux qui n'ont pas parents aux la kolobé la moine sur la sexualité. Autant je prends le cas précis à ma position pendant le rapport sexuel. Au monika oyo. Plutôt position oyo, ba avantage nango eza oyo, ba inconvénient eza oyo. O lakisiye, o lobi na ye par exemple position oyo et facilita ka grossesse ya. Oyo grossesse boko ki mayango. Oyo grossesse koki koya na mwa matata. O lakisiye lobi o moni position taille na ndenge nzamba saleli yo. Yo zaneti libumu munene. Ya makasu yo mobali, moi si aza moi stéatopégie ya munene. Ba position net kozwaye par derrière tout en respectant la voie obligée par Dieu et permettant ka pénétration moko profonde te. O laki si moi nanayo. O laki si e pour lobby salisaye, o salier mabete. Et ko dépendre pe na âge pour utiliser l'obélu et ko correspondre na ye. Oui, voilà. Ceux qui ont kokoloba directement, utilisent na kaleza qui c'est la coco, coco yo solo là, na coco nae. Soit ma kulutu, mamale qui yaya moko mukolo, mais autres tournent toujours dans le cadre de la famille. Moi, na siko tango yebi angote. A monika ko balaki siye na baninga. A komi ko exiger na partenaire nae ba condition to ba position wana sans tenir compte. Il y a formation physique na bango, morphologie na bango. Moninga suko tang wazo kokate, ko répondre favorablement na ba attente na ye. A omo na ye terminus ba utilisaka. Bon, malongate quoi, a omo na ye malongate, a omo na ye lokola mutako kite. Omoni, parents azoyo kasoni, eza mabe. Responsabilité apparemment sous Sueza, non pas parce qu'il le veut, que yé aye kolisa moanate, mais le parent aussi est ignorant. Moto et bondiaye pendant nous yé moko, nazoba la bona nini, abala teko age poussani, abala teko bazot sur naye, abala te parce que namusala va exiger abala, mais moto abala pour amimoni na foki, bongo na ngai ekoli. Na kokoka vanda na mwasi to mobali po na vie na nga mobimba. Na kokoka soki lobi na komi na bana nazala po na bango un parent. Le parent au vrai sens ya mot. Na ngina lo bango le parent avec P majuscule. Hein? Nazala moboti te parce que nyoka pa moboti hein. Nyoka pa za moboti makeseni na soso. Soso aboko la gabana na ye. Si na âge moko soit moni bakoli atiki mon de responsabilité na ye. Mais nyoka aussi la nana bala na ka tanga bimisi maki. Bisole silwana. Omita leske na kokani na nyoka te. Soki na kokani na soso na kokende de l'avant. Sikoyo moto nini yoko ki kopona. D'abord azala moto motema na yo elingi. Soki motema na yo elingi moto wana. Oyoki conviction na motema na yo. Pe sima ya kolingana na ye ozoyoka kimia moko na motema na yo. Motema na yo elingi moto wana kaka ndenge azali. Kaka ndenge azali elingi koloba boye. Ondimi ye na kote na ya makasi.
ondimi pe na côté na ye ya botaou obongisi pe siko motema po ebanda ko aider côté faiblesse to botaou ezali a remonter pente akoka ko amender ata ko bongisa totalement te parce que montunyo soit sujet à faiblesse mais amélioration et cause à la makasi pe moto wana koyeba ye lisusu ndenge nini banda bolingana na ye motema na yo ezalaka na kimia motema na yo ezalaka na esengo moko eza te kolingani na motu ngonga moso bovandi ozotala yo ozomituna yo moko yango mani netindaka ngai epo ezokomela bongo kaka nebandeli soki omoni pendant la période ya fiançailles to ya copinage baregret ezomata na motema na yo mpo na moto oyo yo oponi eza signal ya makasi ya nzambe mpona koloba na yo ke arrête période ya fiançailles nga na mona yango lokola période ya apprentissage ya motuka moto nyonso asali auto école bainsistaka na biso koloba boye ntango ozokokumba motuka koyoka soni te mpona kofrene kobanga te mpona kofrene devant chaque obstacle devant circonstance nyonso mayele na yo eyebi te osala nini eloko ya liposo réflexe ya liposo ezala na frein mpona kolimite badega sikoyo basusu baboya frein wana alobi nakende na nga kaka akochange soki tobalani voilà pourquoi baebele bazoregrete apesaka chance na partenaire ki akochange soki babalani moto wana na libala yo koma en compte ouais. D'où likambo ya choix ya partenaire eza likambo ya konéglige te soki nakozongela yango rapidement mokie je disais mpona kosala choix ya bien d'abord yo moko yeba ozolukani na nsima choix wana c'est quoi les objectifs que tu t'es assigné pour la vie luka sikoyo partenaire oyo makanisi na ye na ya yo eobalana partenaire wana ozala ange te ozala mpe na badefo na ye mais ya motu eza ke motema na yo kozala na kimia motema na yo ekolinga ye ndenge azali ekosupporte ndenge aza ekosuka mpe bongo te ekoluka nini kosala mpona koede ye a remonte pente côté au moins faiblesse to botamu ya bomoto ezali tozwa neti bato mibale lelo bozolingana yo oza mabinga oza militaire oza policier mais moi si ozokende kolinga ozoyebiso alobi nga nalingaka bamilitaire te par exemple to nalingaka bapolicier te yo ozoinsiste ya boyi oke même kozwela ye kisi po alinga yo kaka bolingana na bino bobalana bobota mais kisi olongola te moko na bakritère oyo ya ye ya choix to bacondition na ye ya choix mokolo kisi ekopola bokabwana bokabwana ntango tolinganaka totenaka compte ya bacondition ya moninga soki ezopalana mpenza te na ya biso na bapoint ebele mama na ngai otan mie tosila na moto akenda tala ngambo mosusu toforce te koforce masolo nde ezosala mpe ke mabala ezomela te voilà et surtout mais pasteur boza pe auteur mingi ya divorce na jeune couple on a un couple moko ye une église pasteur Placide otani boya frère nanga o pe azani na mbongo asipe na sero c'est bala frère na éviter est-ce que ça arrive aussi hein to yoka pe masolo même na ba église on se pas na o ezala te mais na ba ndeko mosusu bien ba collègue na yo pe pasteur ezokomela bango mingi likambo etali choix au moins aux orienté moi na yo mosusu yo ozo orienté na ndenge malamu mais ozo orienté pe na ndenge mabe. Oui, pasteur a koki kopesa mwana na ye déjà lokola parente a kopesa orientation a kopesa directive mais il ne s'impose pas nzamba s'imposera na choix ya mutu te Moïse bana tselo c'est également à notre niveau na ba église to tengami to vandeli pe kaka likolo ya sexe ou la sexualité mais tozolakisa te bajeune oyo tobengami koencadre oyo bazala lobi basi to mibali na bandako na bango ndenge nini bako bandovivre na babokilo na bango ndenge nini bako bandovivre na basemeki na bango toke encore plus loin au lieu tolakisa tolakisi te mais tobimisi la belle famille bandoki basemeki bambanda
ba bokilo to komisi bango bandoki to créer rivalité na bisika ko sangisa oubliant que moto yo bali azapela bato akolaka na bango. Ils ont une histoire commune. Bazana ba pasio ba kaboli longo, bazana bisengo o ba kaboli longo, tant nzamba pamboli moko to mususu, ils ont aussi ce devoir là pour partager. Mais la église de la qui non, to bomi famille élargie, to tomboli plus la famille restreinte. Or na kawana famille restreinte comme moi si mo bali na bana na bango. Donc l'église a joué rôle na été. Voilà. Nasuka est la responsabilité à ba jeune. Moi lolendo ba jeune na lelo ba omona ba yebi nyonso, croyant qu'avec l'évolution de la technologie nyonso bazoyeba lelo na nzela ya science ekoki koyede bango na mabala. Liba les gens likambo intelligence te, liba les gens likambo sagesse. Parce que la sagesse nous aide dans la gestion de nos relations interpersonnelles. Onga benga nini boania. Boania zola kisabiso boni tokoki kobika na mokili ya bato. Pe elongo na bato. Voilà. Ba jeune bazomona que bakoki parce que bana vitesse ya mayele koleka ba parents na bango, oubliant que za na banzela oyo parents leki oyo tango mosusu leki na loté. Tu as besoin de l'expérience de cette personne là. Ngala tangi na kati ya Bible. Dieu appelle Moïse. Alobi bimisa libota nanga na boumbo, mema bango na mboka na elaka. Nzamba garantir Moïse alobi notamment na yo ensemble. Mais Moïse va chercher un monsieur. Aïbisi yaka, tu vas nous servir d'aiguille. Loko la yo yebinzela oyo. Yaka ola kisaka biso. Tolo ba que Moïse a boit qui molimo mo santo, a boit qui colonne de feu ou bien colonne de nuée. Non, l'esprit est là, l'intelligence est là, la connaissance est là, mais il manque aux jeunes moins loko boko. C'est l'expérience. Tu as besoin que pousse na pembeni ya baene. Tu as besoin que pousse na pembeni ya bampaka. Bible yebisinga lobi tuna batu baleka nzela wana kala bayebisa yo ndenge ezalaka. Oui. Ba jeune siko lokola ba négliger expérience ya baene ndo moni mabala ils ont connaître ba problème ebele. Vraiment, en tout cas, je pense que nous devons comprendre. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous allez comprendre, vous allez vraiment mailler à travers l'intervention à l'homme de Dieu, le pasteur Placide Moulaba. Vous allez comprendre, vous allez expliquer le sujet. Un sujet très important dans le Congo, dans la biso. Bon, on a des branches, sous-thème, sous-sujet. Ils ont mis un sujet pour la différence. Il y a des canaux, il y a des réseaux sociaux. L'homme de Dieu, il y a sous-thème, bon choix. Disons, choix. Ce qui est là, la mission, c'est de réussir parce que les jeunes, choix. Alors, comment faire un bon choix? Pour base, on a vraiment une expérience sur le corps, maman, la mission, 100 ans, 80 ans, 50 ans, 60 ans de mariage. Pourquoi pas, ils ont la carte que vous balani 1 mois, 2 mois ou une année après pour Kawani. Maman Betty, les bons choix dépendent de nos objectifs pour nous assassiner dans la vie. Oui. Tobenga bon choix par rapport à Kitoko, Koto, Maïle et Amobali, moi cité. Mais Ming Petotalaka, c'est quoi l'objectif pour Yobiso Tokani na vie na biso? Tolingi comme ma vie na direction nini. Comme Mobali Ndasala le premier pas, Ming, surtout la culture na biso aba. Tant que yozo kende koluka moi si akobala. Omitu na non yomoko kyo bala poani. OK. Na lingi na bala pona nini? Est-ce que nazo bala pona za na mbongo? To nazo bala pona moni ke na koki esengeli na bala. To camarade na bala kinga pe fona bala. Nde mabe ya mbobana. Ba bele suko bazo bala pona ba raison moko ezo tenir debout. Voilà. Mutu muso azo bala po age poussani. Non, baba la po age poussani te. Oui. Parce que les bas les osenga dans la maturité. Voilà. Pour bala le mariage c'est une affaire ya bateau bongo et comme la c'est le chat qui mon à Moïse parce que malgré un problème de choix
bango bazalaki baheritière mobeko eprévoyaka te makambo basi lokola baheritière mais bamonaki ke bakoli ntango bake kokutana mosala nzambe batuna ye ozoloba nini mpona biso makambo ya libala etu moïse aki otuna nzambe nzambe ayebisi moïse boye lobana bana teloshad oyo ya basi balingana na moto motema na bango esepeli na ye pourvu que moto wana azala na famille ya tata na bango comme baza bahéritière pour héritage et se dissiper te condition makasi nzambe apesi bango eza balingana na moto motema na bango elingi bapasteur to ede bandimi mondimi alinga moto motema na ye elingi moto motema na ye esepeli na ye pourvu que moto wana azala mwana ya tata c'est-à-dire azala mwana ya nzambe soki moto wana aza mwana nzambe et que motema ya ndeko mwasi to mobali esepeli na ye pourquoi moi je viendrais imposer à mon frère ou bien à ma soeur que bolingana kaka non esalama te pasteur eloko akoki kosala eza ya soki mitema mibale etutami encadrer bango pour que ba parvenir l'objectif na bango mais ayoka pe soni ya soni te ya koyebisa bango que période oyo boza ebandeli eza période ya otalana pe période ya osangisa bizaleli soki esimbi te bobalana kaka te mpo aza mwana ya église bobalana kaka te mpo aza na mbongo parce que makambo ke vivre kuna na libala. Pasteur Ozalate. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Placide, parce que tu es déjà dans la sous-émission. Je pense prochainement, tu as vraiment dans mon zindo, dans le sous-thème, sous-sujet, ça va être différent, c'est pas la calana et pas le mais sous-thème, sous-ozalate, pour que ce sous-thème, il y a le village de choix, de le comment les parents vont orienter pour que ma bala et ma bala vraiment dur, mabala moko eumela eza na expérience pe malamu. Alors pour finir, conseil yo ko ça na ba mabala o lelo ba komi déjà na porte ya divorce. Mobile les autres pour supporter sous ma faiblesse à moi cité. Moi si également azo pour supporter ma faiblesse à mobilité. Donc ba komi o alali nga likola mbeto alali na se. O alali na salon, o alali na chambre. Donc, je ne sais pas, en tant que l'homme de Dieu, conseil, nous avons ça dans couple, au lélo, ma balle en amour, et ça, sous la élégité, saveur ici, là, déjà. Et puis, quelques salutations, numéro à contact, n'a pas tenu, sauf que on a besoin, au mégato, au sous ma maman, ma conseil, ainsi que ma prière. Maman Betty, merci de la question, merci. Dans le balabato, oui. Divorce est la dernière option. Donc, ce qui te met qui va option nioso et simbité. Cohabitation est comme impossible. Cohabitation est comme difficile. Peut-être on a des bons ça, les cas de divorce. Ce qui te va dire la Bible, la Bible autorise le divorce. Et autorisé. Mais la condition moko, c'est pour cause il y a adultère. Mais ceux qui s'y connaissent, nous sommes à commettre adultère, moi aussi à commettre adultère, mais comportement qu'ils ont laissé à désirer. Ils ont fait ça dégoût à vie. Non, il y a des gens qui ont poussé à ma mère à Bassali Nzambe, on va aider bango. Bapoussana, pour que le catholique et pas à moto, déjà tant ça la choix, abandon découragé, ah, il était. Quand on a autour d'un étoli, à zone selon Kanaloba, les lots aux zongelinga, à personne nécessaire, maintenant il est caca, moutouté. À Baki, c'est les conséquences enseignent mieux que les conseils. Il y a qu'on aide, mais il y a tout le sous-tongana, Mélina Pota à remuer. Allez vous faire encadrer ou vous faire aider, Nabasal Nanzambe. Soit les personnes expérimentées en la matière. Au bazo réussir dans le couple na bango. Au ba longi moi ba bitumba ebele ba couple la bongo pesa. Ba ko partager na bino quelques secrets pour ekoki ko aider bino. Ndekozo la ngana na ngena biso boy. Parce qu'il y a divorce et l'équipe passe tout le monde en aliba. Nayebi makamna. Oui, merci maman Betty. Donc dans ce que parce qu'il y a divorce et l'équipe passe, il y a les balles. On en parlera prochainement. Bah, on va se faire une intervention à Bisso. Bobo Nela, Natina Nabisso.
Ceux qui ont dit qu'on a la préoccupation, mon sur la pasteur Placide, pour la basée sur place dans la RDC, dans un pasteur responsable, il y a l'église Les Colombiers. Dans la avenue Maïko numéro 14. Église Les Colombiers, avenue Maïko numéro 14. Dans la commune, il y a l'EMBA précisément dans Terminus. Numéro à contact pour beaucoup plus de détails, les a plus 243 81 603 11 16 plus 243 81 603 11 16. Il y a un numéro il y a WhatsApp, son numéro sur la Messenger, sur Facebook, Betaka Placide Moulaba, Moulambate, Placide Moulaba. To au Bongoli parce que j'ai deux comptes. Moulaba, Placide, to Solana Bisso, Moté, Nabaïnioso Balandi Bisso. Permettez-moi aujourd'hui, Natanga Bino na Komboté, peut-être Natanga Kamutumoko, Excellence Tony Mwaba, Kazadi, Nalipotano Mobimba. Félicitations pour la reproduction Nayo, Nzamba Pambolo. Pambolo Maman Betty, Papa Nabiso, Oncle Bota, Nali Bota Mobimba. Amen. Merci beaucoup, Amen. Merci l'homme de Dieu. Et lui se fait aussi avec beaucoup de respect. Na excellence Tony Mwaba. En tout cas, le PC Bambote et puis tous les choses. Donc félicitations de vous à Zoni et sous donc dans la zone on a ce que Moussala qui tourne les osabina. Voilà, côté vraiment il y a éducation donc enseignement bien sûr. Merci beaucoup déjà à Papa Dave. Nous sommes à la fin. Numéro et un pasteur Placide Moulaba. Ils ont juste affiché voilà place que on va pasteur Placide. So pour bendir pour mettre le message. Poser problème na yo, question na yo, mutuna na yo, azana à pour répondre yo et puis à pour conduire yo même dans ma prière afin que couple na yo vraiment qu'il vraiment de l'avant. So on a pas problème so tout ça yo maman yo ka sonité musai na za bazawana yebise makambo nyonso o etali couple na yo a kosunga yo pour azana expérience et puis azan vraiment na onction o ekosunga yo même papa ou maman ici là Bolandi émission. Merci, nous sommes à la fin. Salutations à mes enfants, salutations à ma maman chérie, maman Katiba Kissa, Saïdi Benecha champion KMB depuis Dubaï. Je pense aussi à la joie depuis Tchouna depuis Paris. Mon mes papa aimé. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve déjà à la prochaine. Merci beaucoup à l'espace Tony Wikele House. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Portez-vous bien.